penalty ya Papa Tshisekedi, penalty manque de Papa Tshisekedi titre na biso ya leloyo na kati ya division principale ya makeya ya moi oyo qui est série Dressons nos fronts. Dressons nos fronts, longtemps courbé yango tozali kolobela. Ndeko na ngai sans plus tarder tika tokende koloba ete kati na moi oyo ya avril, kati na date ya lobby mutu euti koleka le 24 avril na mokili ya Congo, bana Congo nyonso base regroupa ki tout autour ya leader national na biso oyo Papa Etienne Tshisekedi. Sila ikomona ete Papa Etienne Tshisekedi ye mutu azali na parti politique oyo ya l'UDPS, parti politique oyo ikoki koloba teke bato nyonso na Congo balingi yango, mais ezali kaka komona ete ezali parti oyo ezali komona na leader na yango mutu azali na mwa experience ekoka mutu amoni mpe na position ya kitoko oyo bana nyonso ya Congo bakoki kose retrouver tout autour na ye mpe basili kozwa partiellement ou bien totalement solution kati na bampasi na bango. Pourquoi solution tout autour na ye? Parce que tosili komona ete Papa Tshisekedi ye mutu azali un peu na possibilité ya kozala bien protégé par le peuple. Le peuple, pourquoi? Parce que pour nous atteindre Papa Tshisekedi depuis temps ya kala, depuis temps ya Mobutu, ezalaki équation moko très difficile. Mais si on appelle ça une analyse rapidement, il y a discours na oyo autai kopesa oyo biso tosili kolanda na mokolo ya yenga ya le 24 avril. Discours yango ebandaki mpona ye kokumbisa ete parti politique na ye yango nde mutu ezali promoteur ya multipartisme na Congo depuis temps ya Mobutu. Et que ye mutu ablokaki Papa Mobutu a continué na mouvement ya unipartité. Et que biloko yango mpe yango bizali kosala ete lelo oyo grâce na ye, grâce na mouvement na ye, multipartisme esili kosalema eke bato nyonso basili kovanda tout autour ya koluka mpe baya kobima bagang, koya kopesa bakandidature na bango, koya kobosa mpe baparti na bango po ete ekoka komona ete Congo ezali korespecte mibeko ya soi-disant démocratie. Mais sikoyo, kati na likambo tozali kolobela awa, tikati ya koanalyze problème ya liboso auti koloba ya multipartisme. Multipartisme soit ezala l'UDPS mutu ebandaki yango, soit l'UDPS te mutu ebandaki yango, tosili komona ete toza na 2011 oyo 2006 Congo mpe esalaki démonstration na nsima ya ONU ete multipartisme eke Congo eza nango mpe libre jako ya kozwa nini eloko oyo abengi kombo ya multipartisme to élection nationale. Elingi koloba ete bafleur wana toza na besoin nango lisusu te mpo baya koyebisa biso yango te l'UDPS mutu ezalaki na biloko oyo comme promoteur. Parce que l'UDPS existe ou pas, toyebi ete démocratie elingai nango kaka koya. Parce que biloko ya démocratie oyo emonela bamboka ebele ezali kosalema. Question ezali awa sikoyo ya mibale tokokende yango, peuple ayali komona ete yo makambo ezali koleka ya priorité, yebisa biso priorité na yo. Priorité ya Papa Tshisekedi tosili komona ete emonani te. Pourquoi emonani te? Parce que makambo ezali koleka na est alobeli yango te. Makambo ya bato bazali koboma bango ya solo asili kolobela yango, nde yango alobi ete ye na ntango akokoma na pouvoir, ye na parti na ye ki parti politique ya l'UDPS eke bakoya kokombola yango basali te nyonso oyo. Mais question tozali na yango, parti politique nini, opposant nini, to opposition nini oyo ekoki koloba ete ntango ekoya kolongola babiloko oyo te, sinon pour quelle est la raison d'être un opposant ou quelle est la raison d'être une opposition? Déjà opposition ezali ete omoni mbeba, omoni mabe oyo bato mosusu bazali kosala epuis yo oyeli biso plan na yo ete yo wana okosala yango te, okolanda makolo wana te. Wana esili koyebana na yango déjà. Mais question ezali kati na bo dénoncer oyo ya Papa Tshisekedi asili kosala ete biloko oyo auti kotanga kombo, bato bazali kokufa pamba, ba est ezali négligé, bana ba onatra ba compagnie on apesaki exemple esili kokufa, ba SNL ba courant ba délesage ba régie des alobeli yango, biloko biso nyonso tosili koyeba yango déjà. Mais quel est son plan pour na koya ko contredire yango, sinon ke ba promesse kaka asili kopesa biso. Kati na yango pete komona ete ayekolola makambo etali ba contrat Léonel. Ba contrat Léonel oyo esili koyeba na biloko ezalaka ete oye na pouvoir eke oye na libanda oke kokolabore na ba mboka misusu, précisément na makambo etali ba mine, ba minere.
po ete bao nyonso bakoya mpona kozwa contrat po bazoka kozwa misala oyo balesi yo musuni epuis yo président ozwi na baministre bokaboli wana nde bazali kobenga bacontrat Léonel. Papa Tshisekedi congratulations to félicitations asili koloba ete ye na ntango akoya biloko wana nde ekomonana te. Question tozali nango comment ye azali na plan ya koyeba koblokele bato oyo oyo baza deja kati na misala oyo ya contrat Léonel na ye ntango akoya kozwa baresponsabilité na ye comment akoya koécraser système wana po exister lisusu te bisika oyo tosili komona ete réponse pe Papa Tshisekedi esili komona te. Sinon que discours na ye toye mpe komona ete ezalaki chaque 5 minutes au moins phrase moko toza kocomprendre ke akomi lion sans griffe azali su na makasi te eke akoki su koloba mpenza comme un orateur mpenza ya makasi te. On comprend bien age mpe eza na santé na yango, age mpe eza na makambo na yango. Mais question ezali pourquoi ne pas avoir soit un pourparleur moto akoki kozalaki aye awa alobi comme impresario na ye comme atalaku na ye soki akoki komona ete akoki kotenir discours avec un langage très décisif te. Nde biloko nazali komolobela awa question mpe ezali awa mpona nini Papa Tshisekedi kati na programme na ye awa tosili komona priorité moko te na bamakambo oyo ye akosala po apesa biso garantie ete ye na ntango azali koya na agenda na ye ya temps ya campagne bamakambo nini akoatake bamakambo nini akolobela mpe bamakambo nini akopropose biso ye basolution azali na yango po toyeba ete solo azali koya na changement. Parce que koya koloba ete babalabala ezali kitoko te bakondition bamai bakondition barégie des eaux bamiba esili kokangama oyo meme mwana moke asili koyeba yango deja ke baentreprise nyonso oyo ezali lisusu kosalema te ezali mpe lisusu komonana te. Nde place oyo bandeko na ngai tozali kokende kozwa susu kamwa repos na biso ya moke po toyeba comment tokokontinue koanalyse discours ya Papa Tshisekedi po toyeba estce Papa Tshisekedi asili korespecte hymne national na biso oyo ezali koloba ete yo mutu soko omoni ete ozali longtemps courbé, yo mutu soko ozali dominé par le PPRD, yo mutu soko ozali komoni ete PPRD ezali kobomaboma bato ndenge ye moko asili kolobela yango tozali kaka kokende na maloba ya discours esili kopesa. Estce ayebi te ke hymne national congolais ezali kopermettre na mutu ako akodresse le front nde ntango tozali kozonga ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Ezambwana makambo oyo tokolobela estce dressons nos fronts ezali respecte stance oyo kati na hymne na biso parce que tozali kaka courbe nde makambo oyo tika ndeko na nga tokende kozwa repo na biso ntango tozali kozonga tokolobela yango na bisika oyo ndeko na ngai kokende mosika te ngai frère na bino moumbu na bino l'impresario Joachim Zambwana kati na émission oyo ya la vérité tozali kokontinue avec bana ya Paris na nzembo na biso ya Papa Kule Matope Alléluia. La kaka penalty manqué de Papa Etienne Tshisekedi comme leader ya mouvement politique l'UDPS. Place ozali kolobela ete lelo oyo to lobby le 24 avril na Kinshasa na stade Tata Raphaël ex
20 mai ezali kolobama ete discours peuple s'attendaki na yango ezalaki na kami balé selon ba sondage to siliko sala na liboso koyoka papa Tshisekedi makambo nini yango akoya kolobelaka biso concernant ba élection ezali koya plan ezali ndenge nini to élection ekozala plan na ezali ndenge nini soki élection ekozala te plan na ezali ndenge nini mais toyokaki résultat moko te na nyonso oyo elingi koyeba te élection soki ekozala yango te papa Tshisekedi akokontinue kosala babiloko lokola asalaki na time mobutu akokontinue konégocie kaka dalanta basere na biso na este bazali kokufa dalanta bakwasheko bamaladi ya ndenge na ndenge ezali komonana na Congo dalanta ta bamisere bamanke misala ya ndenge na ndenge vie ekomi impossible na Congo ezali kaka kokontinue mais papa Tshisekedi apparemment azalaka koloba ete attendons tikino élection ekosalima mais sikoyo voie mpe ya baélection oyo promesse na baélection oyo eloko moko mpe eza nango kopromettre ezali te mais papa Tshisekedi population lobi esatandaki na ye ayebisa biso kele son plan moko emonani te déception totale qui est yango oyo nga nazali koloba ete penalty manqué par papa Tshisekedi. Pourquoi manquer par papa Tshisekedi? Parce que la population s'attendait à quelque chose et puis bi yango mpe wo match bi ekotite. C'est au contraire toyoki na discours na sili kopromettre biso ete tozela na décembre le 6 ou bien le 27 quelque chose de pareil ya mbula oyo suka ya PPRD promesse wana yango toke kolala nango na ndako promesse wana sote ezali prophétie toyebi na biso te soki papa Tshisekedi akomi mpe l'un des prophètes parce que baprophète mpe bakomi embele tina politique oyo bakoki kopesa bino mpe promesse avec précision que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Apparemment papa Tshisekedi akutani na Nzambe, apparemment papa Tshisekedi akomi Moïse apona kopesa biso promesse ete le 27 to le 6 décembre ndenge nayokeli na ngai suka ya PPRD yango oyo sous quelle voie, sous quel moyen nayebi nanga mpe ça c'est une prophétie bakochallengeaka yango te yango wana tozongi na bandaku tondimeli ye tokotala le 27 na mois de décembre ya 2011 mais question nga nazali yango oyo na sur base ya promesse to promesse te sur base ya prophétie soki mpe ezali prophétie tozwa yango na angle ye apeseli yango l'UDPS papa Tshisekedi okosala nini soki tokomi na décembre bongo bamakambo oyo yo osili kopromettre biso ete suka ya PPRD yango wana soki emonani na yango te. Est-ce que tu continues à faire confiance après décembre 2011? Est-ce que tu continues à lutter pour la mboka après décembre? Ce qui te montre est que promesse, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé et ça les mis en vote. Est-ce que ce qui est en décembre 2011 te montre une promesse a été tout ça na nini? Tout ça na l'UDPS nini? Tout ça na Congo nini? Mais en attendant toyokeli yo tozongi na bandaku ndenge olobi ndenge tokosalela yango ndenge pe population merci Jésus esili kotosa maloba ya mukolo yo mukolo na biso toyokeli yo problème ezali eke message osili kopesa yango na data lelo oyo papa Tshisekedi foko yebaka ede bato bayoki yango mutu ali boso fanatique na yo mutu akozebaka ete à part Moïse donc mutu mosusu azali ta koyi kokutana na Nzambe qui est pour la Congo à part papa Tshisekedi n'a pas un autre Dieu à part papa Tshisekedi n'a pas un autre prophète à part papa Tshisekedi n'a pas un autre Moïse soit mutu wana azwaki message na yo asili koyokela na ndenge osili kolobela akomisala yango bongo mutu ya mibale mutu azali un peuple congolais oyo ayebi ete à part papa Tshisekedi il y a encore d'autres batu pe obakoki nango mpe kokumba mpe likabo obakoki mpe kokumba bato na destination ya oyo bato toyebi destination nini tozali kokende parce que encore une fois regroupement ya Congo population ya congolaise le peuple congolais toza na place tozali kolinga kokende et place yango ezali kaka moko un changement total un changement radical ya système politico oyo eza koexiste kati na Congo. Système politique aussi qualifié ezali sodomisé. Système politique ezali déjà corrompu. Système politique aussi et il n'y a rien de bon quand il y a un système un système de fascisme, un système où il est mélangé avec trop d'étrangers rwandais. C'est un système plein de contrats léonels. Voilà pourquoi tu as dit place Nintozali.
Et voilà pourquoi tu as vu côté et voilà pourquoi dans l'objet il y a encore d'autres Moïse qui savent bien la route qui mène vers Canaan.